nyonso bozolanda Stéphanie La Rose na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show, les belles dames. Les lots vraiment na elibino nouvellement quoi ya bien. Beaucoup c'est pas nabi que bullion se monde ko tuna ngai que non La Rose la kisa biso eloko oyo pakola ka secret na yo tentir na yo za kaboy o chaka nini. Ya on habite bomba pe eza mabe. Tikanga ina bimisa on peut ba les belles dames on se tuna kana on peut tuna kana te bo sepela kande na zala kande tentir na ngai zala ka vraiment comme uniforme même. Ya on a secret na kola kisabino et na ngote ke o secret ba mindele secret ba ndibu secret ba arabe non zaka ka secret ya mwana mboka botuna nani grâce beauté les belles dames grâce beauté ya mwana ya mboka ayeli biso mafuta savon huile donc gamme mobimba donc tozana savon oza pona elongi tozana savon o pona nzoto tozana mafuta o pona elongi seulement et tozali na ba huile mibale huile moko huile okopa kolango na journée et huile okopa kolango na butu et tozana mafuta o pani mafuta opakolaka nzoto mobimba yangoyo les belles dames na biba ke lelo na yekola sabino secret nanga parce que il faut qu'on supporte d'abord eloko ozali ya mboka na biso ozali 00243 ya biso moko ya ba voisine te ya ba tsope banani te mais ya biso moko les belles dames mafuta o ya grâce beauté ezali vraiment kitoko pe ezo sala en d'abord ce que ozali mutu ozaka na problème na misapi ah omona ki misapi na biso misamo ba mundu ba nini mafuta oyo kotia yo uniforme na nzoto na yo pe na elongi na yo mobimba biso toyebi ke na pourquoi tozaka na mafuta mususu pe na butu tozaka na mafuta mususu soko yebaka te lelo yeba na poko tozaka mafuta mususu na butu na moi pardon tozaka pe na mafuta mususu comme toyebi grâce beauté bino kotika bino na toyebi tozaka ba problème mo ba nduta olingi kozala pembe mafuta pembe ezali olingi ozala mundo tikala na mundu na ndo mama bina bota mafuta ya mundu ezali olingi pe oleka la rose na pembe mafuta koleka ngai pe na pembe ya pembe shiro ezali donc ezali kaka yo moko mona mboka ayeli biso mafuta oyo bino bozo mona ezali na hydroquinone te soko bi ko pokolaka mafuta hydroquinone longola koya kota la tetika parce que mafuta oyo ezali na hydroquinone donc sans hydroquinone ils ont tia posno lisse posno yo sembe donc ils ont comme ça posno toujours le colère ba bébé de bozo mona mafuta o ezali donc tozali na mafuta comme dans lobby mafuta yango yo mafuta o botani ça vraiment munene mais ce que olingi oye ba prix biloko nyonso ekoleka na écran oyo bozotala mais information à grâce beauté nyonso ekoleka wana tozali na mafuta na biso tozali na mafuta okopa kola chaque jour buta mafuta ndeza munene nga eumela kanga na kosa na mafuta ta 2 mois les belles dames eumelaka ngai na fongola bino bomona ona kati ah pe ezali na solomo ko oh grâce beauté ok deliboso bino bomoni dans ça hydroquinone comme na les belles dames ce qu'on a pour ça que oh non mafuta hydroquinone wana ko kepa grâce beauté te wana lukano bandibu lukano so ba chino ba hey ha ndenge moko moni mais mafuta obotani c'est vraiment doux ah nzamba pambola moi si on a aidé malamu asaleli biso bomoni mafuta o ezali ah pe solo na ngona te so ti mafuta mususu za komi solo ba dokoma pusana kuna te oyo longolo na solo ya nzoto mafuta oyo et ya mibale tozali na savon papaye carotte savon oyo les belles dames ezali kaka pona ko sokola na ngona journée tant zo ke na salle de bain o sokola na savon oyo donc ezo longolo salité to peso tika nzoto na yo doux pe ah non yo moko meka parce que bloko sonzo la sabino les belles dames eza bloko onga moko la rose en salle la otuna kinga question na bité bomba pe eza mabe donc gamme na nga pa kolaka gamme mobimba ce qui peut pour monique ozali mwindu ozala pour ça que ozala na mafuta oyo bata mwindu asalaka nyonso ya bata mundu ya bata pembe ya ba c'est pour me lokola vie chinois problème exact okokoma yango na
Grâce Beauté. Oh, ils ont un savon éclaircissant. Donc, ils ont un savon qui est pembe, ils ont un savon au mingi. Si vous avez un savon, ils ont un longi. Ils ont un savon et un longi. Ils ont un sauté. Donc, ils ont un longi. Ils ont un longi. Ils ont bien 2 minutes avant qu'ils soient dans la salle de bain au chocolat. Ils ont un savon. Ils ont un masque. Ils ont un petit peu de stress sur la journée. Ils ont un savon vraiment bien. Après, vous allez dans foutre à vous allez crème, il y a visage, il y a boutou. Donc, crème à visage, vous allez pour na elongi. Place mon sous-souté pour na elongi, les belles dames. Vous allez la crème non, vous allez à chaque boutou, tant au socolé. Vous allez na des huiles na biso awa, vous allez na peau sensible. Vous allez qui pas coller on a moi, tant au socolé ou pas coller on a moi, mais vous allez vraiment ma cassité. Oh, ils allaient hydroquinone, mais ils allaient péter. Ils allaient qu'ils ont une moque ma casse, ils ont bon côté. Et tous allez na sur une nuit, oh, ils allaient au boé, mais yango, ils allaient moins ma casse que huile oil. Na ba teso ba pasala ba o basala ka mafuta bo mini nazo lo ba ponga pala saka mafuta te. Donc, huile mi balé, oh, ils ont ma casse te, oh, ils ont ma casse. Oh, aussi ko ba secret, ils allaient que ce qu'on lingi au comme appelle le Michael Jackson. Dans ce cas, comme à Pembe, il y a les bêtes de Pembe, il y a bien, il y a uniforme, banana, moutou, na makolo, oh, ils allaient, on a capone à boutou, tant où tu que la moi, beti, au sokoli bien, au copocola, où il n'a eu, donc, où ils allaient pour la bongi ça on te côté on te uniforme le quoi la rose au côté n'a que oui la rose na komona yango ndenge ni pe da kozwa yango wapi numéro ya Grâce Beauté et kozala abe formation na nyonso pe yo mto vanda ka musiko biki na otinda mbongo te po Grâce Beauté azali na Paris obi na otinda mbongo ko mana ozo Grâce Beauté ko ba western ya mutu pasi ko banga na ote ko tia mbongo na bank obi ko sala pe ko tia pe mbongo na paper donc ko na poso bimato ke ndika na ko na mo ko sala mbongo na paper obi tia na bank pe so ko ni pe ko tia mbongo bongo to bi na ni ko tia bongo te ko soma yo moko pe tu na wapi na eBay. Biso stebi que ça la ka eBay mboka ni soza na ba eBay na bango zali .com o zali .com .uk o zali .fr donc bato bazala ndenge basela ka mboka na bango donc ce ko lingi o sala na eBay za pe na problème ko somba ngo na eBay betka ka Grâce Beauté donc mona ke ma foute Grâce Beauté ni ce ko bimelo wana yimoko ponu o lingi ko sala mais ce ko zali pe sûreté o lingi ke o tune ba information à cause de la wana pona ko aider pona ko pesa ba information on nyos o ko tune ba question on nyos o ko tune à cause de la wana pona ko répondre yo pe ko bossa na créer ce ko ke ko somba ma futa na yo pas Grâce Beauté au lieu que la roche aux 5% na yo donc discount na yo ya ofele dans mon bon on est kolongwa ko bossa na ce ko ke pas Grâce Beauté ko soma ma futa na yo ko tanga komba la roche moi merci na bino nyonso bobandi na ngai ne bandi po comme na ngai na suka secret na ngai yango na pa na bino na bomba te na iko bimisa ngo pa na bino to supporter biso na biso bana mboka comme bikake toza wana mutaza na moloko na ko sala pe publicité na ngi bat baye bayo komela nga la roche na kozala wana pona ko aider yo pe merci na bino nyonso bandi na ngai ne bandi po comme na ngai na suka nzambi apambola bino nyonso que vous avez ce comme une vidéo oyo aider yo ko partager na bande ko na yo pe na camarade na yo ko sala ngai bien pe que vous sentez ko zala abonner na YouTube chaîne na ngai la roche et que sala ngai bien makasi wana tukutani à la prochaine Tinate et Communatina. Question de vous tourmenter avec de produits remplis d'hydroquinone, car la solution est là. La solution, c'est Grâce Beauté. Grâce Beauté se base sur la fabrication de crèmes cosmétiques à base naturelle, acides de fruits, vitamine C, collagène, sans hydroquinone, sans mercure. Vous qui avez de problèmes de peau, acné, tampons, taches de visage, vergetures, la solution est là, sur Grâce Beauté. Grâce Beauté, c'est la solution. Pour contacter Grâce Beauté, allez sur sa page Facebook Grâce Beauté. Contactez Grâce Beauté au 00336 10 39 13 08 et passez vos commandes. Grâce Beauté égale netteté, propriété et lissage de la peau. Grâce Beauté, sans la pénazade.